Merci mingi Maman Rosalie pour na couper sangai maloba. Vraiment pour na makambo oyo uti koloba na oyo etali Werason de la forêt. Vraiment ezali pasi pe mawana ndima kite ke Werason ako tikela bato oyo ta ti babanda kobinela ye likolo meme ya mapeka. Alors que ndenge nga na yebela na yebela de la forêt surtout na makambo ya Maisha Park ndenge tozalaki komona eke non azalaki penza na position moko dire vis-à-vis na bato azalaki na bango bato mingi kutu bakoloba ete Werason aza dire mais lelo na ye komona ete Werason biloko asali vraiment nandimaki te alors que tosalaki ba émission tobeti lose batolobi te Werason kotika tante zwa ba mission na zonga na Congo oluka kutu te oluka dialogue na bato mais bato yo moni eloko basali basimbisi yo nde touche basimbisi yo touche donc souci na bango bazalaki te ke na besoin ta mosusu ou bien yo obeta concert ou bien yo sala bote souci na bango nde ezalaki donc basakana nde na esprit na yo tala elo erreur osali Werason okomi koloba liboso ya caméra ozwi elongi neti ya mwana mawa otie alors que omipesi kombo ke Werason lenkoi yo bato nyonso bayebi nkoi yo somona koi liboso ya mboloko alingi alia mboloko azwi elongi ya mawa atie mais soki asali bongo mboloko akobeta ye nani maseke erreur yo nde osali yango wana et puis erreur mosusu Werason na kati ya mokanda na wana ya passeport okomona bakoma bien ozali kaka na droit ya koprésenter mokanda na yo epai ya baautorité ya mboka oyo ozali ou bien baautorité ya mboka oyo esika oyo okei soit na niveau ya immigration ou bien na kati ya mboka policier atelemisi yo alobi lakisa mokanda ozwi olakisi mais yo komi kolakisa bapasseport na yo epai ya bajournaliste po se justifier okojustifie makambo nini alors ozwi bapasseport ose justifier olakisi bango bamakambo ndenge na ndenge échanger na nini po conseil yango mpe obeti te omoni teke omikitisi basakani na esprit na yo vraiment Werason nazondima te ke eza yo nazondima te ke eza yo oyebi biloko osali même na bato oyo babandaki komona o mpenza o de la forêt donc mpo na bango mpenza okomi papier babiloko osali wana kosila ya mobimba ya carrière ya mutu yango wana na préféreki kutu ovandi na onie tina ndenge osali banini na wana studio ozongi na o Kinshasa ke osenga badialogue na bato wana oye na liboso ya kamera lobi otie elongi ya mawa suka na yango mpe kaka bafineli yo buton baboyi obeta omoni na babiloko mosusu oyo olobi kuna vraiment epesi ngai mawa mpe pasi Werason il faut ozalaka moto moko moto il faut esalaka yo kanisi bato wana ntango bazali koya otosolola surtout na makambo etali mboka yo kanisi bato ya poto bakoya koyebisa oke bo Werason makambo oyo lobi vraiment tondimia bakonzi ya Kongo ya président na biso Kabila yo kanisi mais bakobanda koimpose kaka bamakambo oyo kobanda kozala kaka contre président Kabila na gouvernement na ye yo moko il fallait raisonner o ndenge balobaka mpenza ke okozonga maboko pamba nzele kokomela yo molai yango babiloko osali ebongaka osengi dialogue na bato oyebi ke oko-obtenir quelque chose mais yo osengi dialogue na bato yango baignore yo malgré leleli bango bamama ya kivu naza na niongo na bango ekomi kutu ezalaki ya 2000 sikoyo ekomi 4000 euro botikela ngai te na beta bakangeli yo kaka ti sikoyo yo moko lisusu oye sikoyo kaka na maloba na yo ano dayer kutu concert yango mpe ndenge eza wana na nila yango kaka na kobeta te bon sikoyo ntango yo moko maloba mibale bamama na kivu donc oloba ete lokola oza na mbongo te oyo akopesa bango donc otiki sikoyo bamama wana kaka boye mpo yo moko so olobaki te botikela ngai le 26 na beta o soki le 26 wana abeti natindela bamama kivu mwa mbongo na bango
mais ntango oza koloba ete natindela bamama ya Kivu Mbongo ozomosana ke omemaki mpe ngulupa ya bana ya bato oyo oyaki na bango na poto bakobeta mpe mpo balesa mpe bafamille na bango. Il fallait ozala na présence d'esprit. Tomo yemi ke fallait pour papa yaki awa fallait pour bakuta beti concert na salle kutu ezalaki vide mais tout le monde il fallait pour ba ayete ko ba combattant boya to solo la kolela lela. Non. À un moment donné na ba point mususu faut la kisaka ke oza mobali. We rason. Il faut qu'on yeba yango biloko sali. Tango mususu ki ozo yeba te mais valeur on bato apoto ba bande ko pesa yo. Ekwe na mai. Ekwe na mai. Parce que vous avez des conseillers à ma baie, des conseillers de la forêt aux affaires, mais la minute où conseiller na yo, baza faux conseiller. Wana na zoe bisayo. Baza ba pembe na pona ba liya ka bambongo na ba makambe belé belé, mais baza ba faux conseiller. Sikoyo kutu yonde mdifalo la tsabata potoke. Non, le kola bango ba pimeli au concert. Ozongi na yo, oke ko bimisa même na ba passeport na o lakisi bango, on s'est justifié na makambutu. Ba lingi eta ko yoka yote. Alors tina na ngo ezani. Il fallait que tu tikala na position na ndenge ozalaki, au moins teke sko ba kitisi yo. Hein? Okomi ko bondela kaneti mwana muka muke ba nini. Ba tumso ba komi ko yebisa ba bingo lakisa passeport ba. Mais pourquoi? Passeport tala mukanda na tango bapesa ki yango balobaki na yo teke bakoma na kati ya mukanda te mukanda na yo wana te ya passeport ke mukanda o ndenge ezali soki bato basali yo pression mpona kosenga yo lakisa mukanda na yo okozwa passeport na yo olakisa te passeport ko eza na bato oyo okoki kolakisa oyo bakoki kosenga yo mukanda boye ozwi passeport olakisi ezali mbila ou bien na niveau ya immigration c'est ça mais ezali teke yo kende kozwaka passeport na opo kaka o journaliste moko ya ka lobi ta malobi boye lakisa ale po lakisi ba komi banani bambila ou bien ba komi bata immigration au moni place o mikiti sina ndenga ko sakana te et posa ko loba ete bon ndenge ezali ona nazana banyongo mama ezala kate de la forêt ezala kate nga ndenge nazolo bango bo pasi na kati ya motema po ete en tout cas sopi boule o sopi boule tala babiloko yo saliko yo okozonga na Congo mais kalate tokomona ba article ndenge ko komama na banini surtout na ba site internet même na ba livre mususu be banini okomona ba makambo ko komama ozo kolobake non ndenge zali wana bino mozo yebisanga na sala boye tala kaka na sana ndeko général te na sana ndeko major te donc kolobake Joseph Kabila soki tango mosusu yo lobi likambu na Congo donc linko loba ite zo ko yebisa bango indirectement que donc Joseph Kabila musala na ko boma bato donc soki muta sali a lobi likambu mabe Joseph Kabila ko boma ye à un moment donné il faut zalaka sage babilo comme chose ali ko loba we rason oza ko loba ga ba makambu pona sentiment wana nyosu kaka po ba loba ni batikela au concert le 26 concert en pour betité là aussi on a moni penza yo devant mbongo penza okoko sala n'importe quoi donc ndenge ezalaki na chose ezalaki na ndeko ya général ozalaki na ndeko moko aza général ou bien major donc soki balobaki na oke finga Joseph Kabila olinga mpo lobaki na fingi Joseph Kabila mpo oyebi koza na ndeko ya général parce que devant caméra ozolobaki naza na ndeko ya major te naza na ndeko ya nini te bozolukelanga problème donc so ozalaki na ndeko ya major donc olinga osala n'importe quoi zalaka sage avant ya koloba il faut zala sage yango tolobi oza na baconseiller ya malamu te mawa mpe pasi vraiment na regrette mingi na baacte oyo opposé baacte oyo opposé vraiment mawa mingi werason mawa ata kutu mama tiala mwana mpe bamenansaka ye totikala komona te asali babétise ya boye babiloko apamapama baloba liboso ya kamera fali pour payer wana ba menacer mais tout le monde te fali pour pas akoma kolela bo donc ndenge ezali wana vraiment na regretter mingi na ndimaki te ke de la forêt yom to ko sala ba biloko boy ba biloko yo lobi wana ozomona kaka ke olobi ba pona yo ozomona kaka na lobi pona se défendre mais ba biloko yo lobi ko eza ba biloko moko bato ya mayele ko tango ba juango okomona ndenge ba makambo wana ba ko transformer yango po yo zo kanisa kaka na lobi tikana loba mais olobi babiloko mususu oyo ke ezolakisa ke yo werason na kati ya Congo wana ozalaka pe na liloba koloba
pe olobaki ete ozali na kati ya makambo ya politike te mais yo moko olobi indirectement na makambo oyo olobi ezolakisaki na kati ya makambo ya politike yo mpo ozalaka na kati koloba ete nasalaki message mpona epai ya ministre ya justice ministre ya justice mbala moko atindi bato bake babimisi est ce que ozoraisonne mpenza babiloko oyo ozoloba ozomona yango ke babiloko oyo olobi eza mpenza nani facile po bato balobani balobaki non voilà mboka na biso Congo tala ndenge alors que bato lelo bazokosala makele bayebi ndenge mpe mboka ya deuxième république etambolaki na ntango ya ex Zaïre yango tolobi Werason il faut cerveau esala vraiment nga na ndimaki te naye komona mpenza ke oza na mingi ya koapprendre limbisana lobi babiloko yango mpo na ntango nazotala bamakambo na internet nazondima te ke eza yo elobi ata mama Rosalie ke toza komituna est ce que ezali mutu mosusu alati masque ya Werason aza koloba to ezali kaka ye Werason mais en réalité etoyi komona ke eza yo moko mais eza kokamwa vraiment pasi na mawa mpe posa ya kolela mama Rosalie nazongiseli yo maloba